tous et à toutes, très chers internautes, amis et fidèles assistants de cette votre belle émission Moulia Batalladora, que pour moi, pour vous, pour tous, mais plus, j'ai toujours l'habitude d'expliquer que c'est pour l'édification de tout peuple de Dieu. Partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe ou d'autres pays d'Afrique aussi, que la grâce de notre Dieu, que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous comble du début jusqu'à la fin. J'ai vraiment besoin de votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne de YouTube en tapant seulement Lutumba Sergio. Abonnez-vous vraiment à notre YouTube. Vous aurez divers types d'émissions. Mais nous sommes ici dans cette émission Moulia Batalladora, qui est en langue portugaise, que veut dire tout simplement une moulia bataillante, une moulia forte, courageuse. Je suis là, votre humble servante, Inanciama Richou da Silva, l'épouse du grand réalisateur Sergio Lutumba. Je n'ai jamais croisé le bras, je ne croise jamais le bras parce que dans un mois, c'est Abitumba. Faut que tambola, que le information, que transmettre un abino, vous sera très très important pour l'abisso. Je dis toujours, si nous travaillons, c'est parce que Bino ou assiste à Rabisso. Vraiment que le Dieu de Moulia Batalladora vous bénisse. Naza vraiment n'a poussé attention à Bino, le lot, tous en a quatre émissions à Bisso, partage. Nous partager ma verset biblique, nous compte en compréhension, parce que ma bunga est comme le lot tellement ébélé. Dès qu'on a un lobaki, zoaton vraiment, kangambongo, kangata mwanzala mukie, somba ilabate mwaton mukie, pour kangambongo wana o somba Bible, o eza testament, papa na biso atike na biso, pour mutu ayeba na kokosa muninga te. O zoaton ya kofongola livre Bible na yo, ndenge lobi na biso na livre à Josué, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la nuit et jour. Tant qu'on médite de konanga, okoyeba nyonso oye komami comment est-ce que yo kosala. Donc muta kokosa yo a kozalate. Merci beaucoup. Nous allons remercier ma collaborateur Nabiso. Nous avons notre papa, le grand monsieur José Pierre Diavanga. Il est en Paris. Il a mon collaborateur. Il y a Moulia Batalladora. Papa vraiment Zama Pambolayo. Il est le responsable du journal EBN en Paris. C'est un grand monsieur, donc conseil à ma papa, vraiment papa, que Dieu vous bénisse beaucoup. Tout ça, puis nos collaborateurs, Nabiso, au Bazana Irlande, l'Union fait la force. Bon, ça, Moussala Makasi, parce que Moulia Batalladora, tout est liboso. Nous avons le couple Louis Doula, c'est papa Vicky Louis Doula et la maman Mado Bikembo Louis Doula. Nous avons aussi notre collaboratrice qui est en Belgique, la maman Bibi Tantona Niangi, Motema ya papa Jacques Kakwiti. Vraiment Zama Pambolayo et lui-même aussi le visionnaire de Moulia Batalladora, le grand réalisateur Sergio Lutumba Awana Angola. On est sali équipe ya Moulia Batalladora. Zamba Pambola Bino vraiment, Zamba Nabiso a Pambola Bino. Nous avons toujours l'habitude de connaître Sabino que na émission où Moulia Batalladora, Tolobaragnon sont mes politiques té parce que nous avons bâti la biso na ronate. Dieu a envoyé chacun na destination na yé. Il n'a jamais aussi manqué entre moi quelque part pour batouba lobela où ils allaient parole de la vie. Ba politicien pe batoupe bazali ba lobela kabakamuna bango ba malade pesa ba batou o ba sala ba spécialité wana pour na koluka ko résoudre problème ya ba maladie ba kisi. Donc ntamba sala mutu na rona ye po ba na kusala musala na ye. Bien aimé, na ibsa kibino l'autre fois bosomba ba Bible na bino. Les technologies elles tellement avancées que ba Bible est comme même na ordinateur, même na téléphone, zoan de konanga zoa temps ya kosomba Bible na yo parce que tongo ekoki. Atatan oyo ya partage biblique ya Moulia Batalladora. Écoute yo ozana musala. Écoute yo ozana supermarché. Peut-être écoute yo ozana restaurant ou bien écoute yo penandaku. De konanga soki Bible neza na téléphone, le plus important ezali écriture sacrée. Soki Bible n'écoute un peu dans ordinateur, le plus important ezali ba écriture. Soki écoute yo na ndaku et cause la plus mieux vraiment kanga porte na yo vanda na chambre parce que tout soit temps ya ko partager ba verset biblique oyo nzambe atie lelo na minoko na biso. Nesa kibino que partage ezakaka
toyeba kodécortiquer eloko wana mwa moke to panzango mwa moke po toyeba kokota na compréhension. Nazoko remercier papa na biso vraiment oyo bana bafanda makolo na bango de la part de Serge Lutumba oyo bana bazwi ba conseil papa na biso, c'est le révérend docteur pasteur Israël Mbabi, celui le visionnaire de l'église Salem et Alemba. Vraiment papa Zamba Pambolayo de la part de ton fils Serge Lutumba, les grands réalisateurs. Alobi papa nanga Zamba Pambolayo vraiment. Nous allons se remercier papa na biso le pasteur Dominique Ngoyi. On les aliba Pilar, papa Eskabana Baroumeli. Nous voyons aussi l'apôtre David Panzu, à la visionnaire église Mairie à Angola, na Bairo Ojayenda. Nous avons encore à Pastora Azamouan Sinakatkata Mibali, maman Formosa Gabriel, elle est la visionnaire de l'église Initiu da Création. Wanezali papa maman ou bana baroumeli na makona bango. Pona koyoka ba conseil zwa bible na yo benga voisin na yo benga voisine na yo benga tom susu papa benga maman benga bana loba mule bataladora heure na ye ekoki tozwa tovanda esika moko biso nyonso to partager verset biblique oyo lelo nzambe atina monoko na biso tolobela ensemble fongo la bible na yo toza na livre ya Apocalypse et l'inkoloba révélation ezali dernier livre ou ezali na Bible na biso la Sainte Bible ou la Bible sacrée, ça dépend ya écriture ekomami likolo ya Bible na yo fongo la livre ya Apocalypse ou ezali dernier livre ya Bible l'inkoloba la révélation fongo la livre Apocalypse na verset 3 soko fongo na verset 3 aujourd'hui chapitre 20 21 na 22. C'est le 3 chapitres on a au lieu de partager. Nous avons vraiment la besoin d'attention. Vous allez vraiment attentif. Pardon. Puis nous allons la commission vraiment. Livre ya Apocalypse chapitre 3 18 verset 20 et le binabiso boye na monoko ya mundeli. Ndenge na lobi que Apocalypse ezali dernier livre au izanakati ya la Sainte Bible ou bien la parole sacrée. Et ce dernier livre où il y a qui révélation de lui-même le Seigneur Jésus-Christ a révélé qui na serviteur naye ozalaki apôtre Jean azalaki na tomoko o yakenaki ko se retirer ezalaki comme retraite na île ya Patmos. Tonga kenaki kolunga el koluka elonga nzambe na île ya Patmos. C'est en ces moments-là que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, le grand Dieu qui a pris la chair humaine, il le manifestait au milieu de nous, Emmanuel, qui kokutanana serviteur naye, Jean-Paul a révélé makambo oyo ngai na yo nanu to bota makite mais le tozotanga ngo yango abengango révélation. Donc eza biloko eko acontecer na futur. Tant a poussé ki pemenya Jean a ebisie Jean maloba oyo kende ko transmettre ngo parce que ekoko kisama bientôt ngai na yo to yebite mais tozali komona tout ce qui est écrit, même tout ce que lui-même le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24 il avait prédit ezali ko s'accomplir lelo. Donc le baki na bino tozo attendre ko nanga likolo na se koleka. Ainsi dit la parole de l'Éternel, mais ma parole ne passera jamais. Les colonnes se ekole kama liloba nzambe ekoleka te. Ndeko nanga makama mokili ezwa biso tonte ebungisa biso te. Soki to botamaki par exemple moi na botami na décembre nana mokolo nanga na okufa. Oui, je dois savoir que je dois mourir parce que la mort les apporte au ekokotanga na gloire. Na ke kuta na mutonga na servi toute ma vie. C'est la mort. Donc, tant qu'on y que dans les bandeli pe souka nanga, tant qu'on y que objectif nanga ezalina manifester que réellement il existe les enfants de Dieu sur la terre. Pour mukola souka na soit couronne nanga ou pour la lobito kima pour to soit couronne na biso. Kobungisa makanicité na kolia, kobungisa makanicité de konanga na kolata, kobungisa makanicité na makambo mokili oyo ba voiture. Oye kelami na maboko ya mutu bilei o kolia lobo koti toilette bo eskizenga pona mo kolata o kolata oyaki mutakala ta mama no abota kiyo
même ba grand millionnaire tozo mona na monde ba ki mitakala muko ba kozonga pende konanga okomemelo côté ata balongo leli mbongo nyonso na banque bateli na cercueil tomba kokonda ba pesi mukongo ba minibi ba kwa ba ko yibango akomona yango te. Tozo livre na biso ya Apocalypse verset 3 tobani na chapitre 20. Ainsi dit la parole. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tala na telemi na porte, nazali ko frappe. Oya telemi na porte azali ko frappe, azali ko beta. Soki moto ayoki mongongo na ngai afongola porte, tango akofongola nga nakokota epa na ye, nakovanda na ye tokosoupe. Kosoupe kozala matabiche, kozala matabiche, excusez-moi c'est en portugais, kozala petit déjeuner, kozala grand déjeuner, kozala lunch, otobengi soupe ya pourquoi. Abi nakolia na ye et puis ye na ngai. Nalobi na bino livre Apocalypse ezali révélation de lui-même Jésus-Christ. Il a révélé à son serviteur Jean. Son serviteur le prophète ou l'apôtre Jean. Oya lobi na telemi tala na telemi na porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nazali kobeta ezali porte ndako na yo te ndako na nga. Porte ndako na yo te. Parce que ndako na yo esalami na maboko ya bato. Porte oyo ezali kobeta ezali evandelo na ye oyo Bible elobi nzoto na biso ezali temple ya Nzambe. Nde porte wana ezali kobeta. Porte nzoto no ezali wapi? Ezali motema na yo. Racine, source ya makambo nyonso. La Bible dit c'est dans l'abondance du cœur que l'homme parle. Soki motema etondi okoloba, soki désir etondi na motema okosala. Donc porte na yo eza motema na yo. Ye wana telemi na porte azali kobeta. Soki oyoki fongola, aza kobeta lolenge nini? Motema so babeta ngo tuntuntu okufa. Lelo parole de vie, o ezali yemoko, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, voilà la parole est Dieu, la parole s'est fait chair, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Parole ezali prêcher partout dans le monde entier. Nalobango toujours ce qui technologie lelo eza avancé, eza pour na bénéfice na biso bana Nzambe. Nga anaza na Angola, yoza na États-Unis, oza na Belgique, oza na Irlande, Suisse, oza na Asie, mozolanda ngai. Soki technologie eza avancé ça pour na bénéfice na biso bana Nzambe. Lelo parole o ezali Nzambe ye moko. Ezoza la prêcher partout dans le monde entier na ba téléphone, na radio, na ba TV. Nde wana zali kobeta. Kobeta ya Yesu Masiya yango wana. Koyoka liloba esiko lobi koyiba te, kotonga te, kochola te, kosala kindumba te, kolanda makoma mokili te, kokende na kisi te, kokende na vie apresse te, wana zali kobeta. Tango koyoka ngo mitalo lobi nga zaki moyibi. Tala muto azobeta motema na nga lobi na yiba lisusu te. Tika na fongole motema akota, asunga ngata msunga mona okoka te. Parce que makasi ndeko mutu mutaza makasi na inde tolobaka na science organisme mutu mutana organisme na ye eza mutu msa ko komela comprimé te tamsu estomac ça dépasse faut amela kaka en sirop eza mutu msu pa mela sirop te amela comprimé eza batu msu batafu na comprimé ko tafu na kuchu kuchu amela ngo mai eza pena mutu msu ko tafu te po eza bololo ozoyo kandeko nanga yango na lobi. Mutu na mutu azana po azana lolenge na ye o ya kofongolela yango. Soko yoki liloba kwa ndursi motema na ote ndenge makomami elobi na biso. Okanga motema pona nini ndeko na ngai tisuka wapi oyo okanga motema. Ozomona te bato babanda ba vi bakufa, bato bakena ba vi ya kisi, basala ba fameuse na mokiloyo, bakoma ba grand star, toyemba bakombo na bango, tomona bango lelo baza wapi.
Yo kasi bokonza likolo eza parce que osala succès. Bokonza likolo parce que olati bien. Est-ce que bokonza likolo eza parce que olie bien? Bokonza likolo po olengeli nzoto, opakola mafuta kitoko, otie suki ebele. Bokonza likolo eza mpona bongo. Soki mpona bongo biso bato mabe tokokota te. Basi kitoko nde baokota. Bokonza likolo eza mpona bongo te. Atelemi na porte aza kobeta ndeko na nga fongola porte. Soki okoyoka liloba te, ata na telefone yo moko tanga Bible. Luka na l'Ancien Testament les 10 commandements. Luka na Nouveau Testament tanga bande ko enseigner ba disciples na ya bande ko loba nini ndeko nanga. Wana pesa sous forme azali ko betela au porte. Soko linko okala munoko abatu te parce que tamsu muto na kosa na ebiso. Yo moko fongola makomi tanga yango. Tanga mingi Nouveau Testament mo ande Jésus Christ azali ko enseigner ba disciples na ye. Azoko pesa bango ba ordonnance, ba précepte bango ba ko landa. Wana za pe ko beta porte. Fongola porte Yesu Masiya kota. Abiso ko fongolinga na koti na kolia na yo. Ndeko nango vana na Yesu Masiya lia na yo. Ozaka na mwande kono mo famille o azaka na mbongo ebele. So mukwana ye ko visiter obeke yayo ndenga yelelo otika na bo pambati. Moi $100 ekoli. Alo sina ke ko luka noko likonza famille na biso na ozonga mabo pambati. Noko opesa nga mweloko. Sina ke tata mwasi na biso la mapango ebele otika nga pambati. Tata mwasi opesa nga mweloko. Soki chéri wana za na mbongo ebele aye kotala nga na kosi malade otika nga pambati aye opesa nga mweloko. Bongo mokela likolo na se ofongoleli motema aya koti avandi na yo bole na ye akiatiki maboko pamba oyebi loko nyi eza ya ye tanga makomi lola kamso yo omona ngo bénéfice te mabele omona ngo bénéfice te bongo or bongo diamant bongo pétrole bongo mercure bongo cobalt bongo café nyonso tu eza ya ye. Soko lena mutu abongo tango ko expliquer ba pasi na yo ako résoudre to ako résoudre ngote alobi ngana lena yo pe olie na nga asali vice versa alobi takaka ke ngana lena yo te tam soko be egoïsme ye alena yo pe olie na ye asololi na yo po sololi na ye asekisi yo po sekisi ye ya yebiso o ya lingi yo sala yo pe yebisa o ya lingi yo sala pona ye yo po yebisi o yo po lingi asala pona yo nyonso tout. La Bible nous dit rien n'est impossible à notre Dieu. Non kona yo kutu likondia famille tata mwasi na o papa na o mama leki na yo o azana mbongo ebele soki ya komi matanga efongwa pas esili soki ya komi mtu maladi basomele bakisi soka yazo résoudre des problèmes bongo nzambe bongo Jésus Christ soki ayi oba problème ya ko résoudre yo vanzo bina obota te yo vanzo lobi cancer mindela yebisanga ke cancer ko na kuma naka komya bakisi yo vandi ozana ba trouble mental yo vandi za ba mari de nuit obalaka te ki chômer relati onzoto yo vanzo bibiso kutu ba jeune famille to balaka te bande ko nanga mbali basalaka te miso ba koma na niveau koloba ke nga kutu makila mabe siko ofongoli ka motemo sino ka décision lobinga nzela kindumba na tiki nga nzela lokuta na tiki ndia masanga na tiki ndia ba boîte na butu na okete discothèque na okoda te escroquerie na tiki côté ka drogue na tiki cocaïne na tiki nanga na boyi nanga koyiba na boko ke nzela kisi na ke luka nini basokola nga nzoto na bona nga lokobuka lokuta na fongola nga motema mutu ana oyo balobi wolo pala teza ye akota tova nena nutongo midi pokwa yalo balanga oyo ayenga na kotosa na kotika nyonso mokili pona landa ye bonga pe na pese ba problème nanga et bandi vraiment bongo lui il soupera avec toi et toi aussi tu souperas avec lui. Donc premièrement faut te changer pas yango na Bible lobi na biso change ta position je viendrai changer ta situation. Azo saba na peuple Israël boya epa nanga nga pe na kwa epa na bino. Abi celui qui me cherche me trouvera. Ce que je cherchais, te retrouver nengeni. Ce qui yo luki était akomi mon sama nengeni. Il faut yo no sapa liboso. Alobi luka nga na komi monisa. Yo ki luka Yesu wapi. Yo kan mama yo ko moni la Yesu wapi ndeko nanga. Na boîte. Oko fusala ta kuna 50 ans. O ti ko mona Jésus Christ était. Yo ko lukela Yesu wapi. Na toilette, est-ce que ba sanza mbongo. Na mama mbikudi.
Na maman prophétesse ozo prophétiser que lobi okozwa. Deuxième femme okozwa wapi? Il faut tika mabe. Okozwa mobali na yo, faut tika mobala muninga, po muninga zolela butu moi. Faut tika ko China na mutoki ya mobala batu. Ndi okozwa libala, ozolukela Yesu wapi? Na nzela nini okelukela Yesu? Na nzela lokuta ya koteka drogue. Na nzela kindumba ya kochola ya kotongo ngwenda kunuka poke tonga muninga. Na nzela na balukela Yesu te. Luka Yesu na église. Luka Yesu na makomi okokuta ye. Fongola motema aya avana na yo yufe vanda na ye. Josué chapitre 21. Chapitre 21 lobina biso boye. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi je vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra oya kolonga ngai na kovandisa ye elongo na kiti ya bokonzi na ngai. Lokola ngai na longa ki epui na vandi elongo na papa na ngai na kiti ya bokonzi. Kolonga mokili. Jésus Christ alonga ki mokili. Oyebi nzambe alataki nzoto. Poto loba te kaka yazali na nzambe. Est-ce que ba condition tinda biso to kokoka te? A comprenaki ke mutu asumuka kineni na jardin d'Eden. Tika nga mo pela na nzoto na mona na ndeni bango pe ba vivaka. Alati nzoto ayebi na nzela bo mwasi. Mwasi pa boti ameli pe libela, ameli pe nyonso, balati ba couche, asubi pa sumbi pa tamboli. Alati nzoto na biso batu. Atamboli na biso, poye baba pasi na biso, me ya longaki. Bible lobi 100% mutu, 100% pe bonzambe. Lokola na nzoto, akoza na posa pa chéri, asime mwa litama. Lokola nzoto, akoza pe na posa chéri, sokole mwe lamba, apese mwa beze, aibise koza kitoko chéri nanga. Lokola nzoto, akoza pe na posa alata bien, akene ko sala zwa salaire, mais Bible benge charpentier. Mwana ya charpentier asungaki papa nina osala mabaya mokili oyo ye mumta sali yango. Lokola na nzoto azape moto pasi eleki na kope kozwa kisi, pasi eleki na kope koluka nganga, pasi eleki na kope koluka mama mbiku na koke pe na sirene na sokolisa nzoto po basi balulanga. Lokola na nzoto akokaki pe koyiba kosa escroquerie koteka drogue pe cocaïne natekaki yango te. Pourquoi? Parce qu'ayebaki objectif na ye. Ayebaki destin na ye. Objectif na nini ndeko nango nzamba akelaki yo. Destin na yo nini o nzamba akelaki yo. Abi oya kolonga longa mokili. Ndenge nga pe na longa ki mokili. Oya kolonga ngai na kovandisa na kiti ya bokonzi. Ndenge nga pe na longa ki na vandi na kiti ya papa na nga. Ndeko na nga mokili eza ne baneli pe suka yo lingi ozwa o wapi. Kiti ya bokonzi yo lingo vandi. Ba président coup bavanda 5 à 10 ans longo. Mandat esili akei. Ba o égoïsme biso Afrique tavandi longtemps tisuka akufi aketi pe kita bokondi mutu msusa ye. Kita bokondi nini yo lingi ovanda ya famille koza chef na famille na kodia. Kita bokondi nini yo lingi ovanda. Kita bokondi nini yo lingi ovanda. Ba mona na Prado na Amer Polia Kabanie. Kita bo continue olingo vanda. Ba mona le grand musicien, ozo sala sexe na mona mobali, yo mona mobali. O Bible na biso abomination. Kita bo continue olingo vanda no sala succès na mokili oboma batu. Suka okufi no peko li felo. Kita bo continue yo lingi ofanda. Ya bilonga mokili, soko longi mokili. Ngana ko vantu na kita bo continue ya seko na seko. Esika o Bible lobi na biso Nouvelle Jérusalem passe kozala te, minyoko kozala te, kolele kozala te, malade kozala te, kufa kozala te. Wana ne kita bokonza seko na seko, oyo ngana lingi na kopesa pe bandeko na nga bozo oyo nganga conseil pe bolanda kiti wana. Couronne wana kopesa biso ezali lokumu libela na libela, ezali lokumu lokola awa te ya mokili Satan apesi na boka droite, abombelo kungu fi na gauche. Après ça, le boka à gauche, abomelo kungu fi na droite. Okomi na suka yo moko leki okufi. Basenge yo muto yo okokate. Ba moyo mwa mobali na pantalon do anoza pede. Mibali msusu basangana kana onzoto. Bien yo sangana na bali mibali msusu nzoto. Est-ce que wana va mande ko ngeza lokumu? Vraiment to ke ne pas itozonge pai. Yo mwana mobali onzamba bi créons l'homme à notre image. Ki mobali nyoso tu kitoko engambe. Atakutu mukusi za mobali.
Oh yo komanda na mwasi. Allez, bakoma kosala na o sexe lokola mwana mwasi. Na esika oyo salite fo ebima. Est-ce que ça normal? Jo mama ta ko analyser. Bible lobi nature te ya biso. Est-ce que ça normal? Kitinya bokonzi oyo olingi ovanda. Bible lobi na biso. Conseil to vana kita bokonzi lola. Tozui verset na biso 22 ozali pe suka. Bible lobi que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. O azana matoi ayoka o molimo zali koloba na balingomba. Quel esprit? L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de la vérité, l'esprit de la libéralité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon peuple périt faute de connaissance. Cherche à koluka connaissance parce que comme libre. Yoka matoye fongwama. Ona yoka kaliloba te mama mule batalado aleki. Ona yeba kite makamana no sala ezaki mabe. Tala occasion. Yoka oyo molimo ezali kolobela na balingomba. Lingomba c'est quoi eza mutu? Église eza mutu. Le peuple mis à part. Ezaka katoka liloba na kata lingomba non. Nasukaya. Koyoka lilobelaka na lingomba te. Pona selon ba écriture ekozala tanto koluka liloba yango ya koluka na mwinda ya vérité ekozala te. Atana ndaku na yo somba bibe na yo tanga ndeko nanga. Tofongola matoi toyoka o molimo zali koloba. Molimo lobi na biso atemi na porte azobeta bongola motema. Molimo bina biso tolonga mokili, totika mabe, tolonga mokili, totika mabe, to bongola mitema na biso. Tolonga na lokuta, bongola motema ndeko nanga, mokili eza nango na lingomba te. Jésus-Christ azana posa na yo. Atelemi na porte azali kobeta, yoka ndeko nanga. Occasion pesemeli biso toyoka. Totika masumu belela Yesu kasi yom tozo betanga na okokate akakosunga nga akoya kosunga yo parce que amoni bonne volonté na yo oyo lingi otika. Est-ce que na bonne volonté kotika bandeko nanga to bongo ya motema. Bible lobi fete ezalaka na lola tango moto moko bongo motema. Fete ezala ngo tango yo ke rêve ok concert ya musicien moko boone na ngo fete te oneza liwa. Fete ezala na lola tango bongo li motema. Ndeko nanga bongo la motema. Ndeko nanga totika mabeto ya na kati na Yesu. Aza na musika taza pembeni fongola motema ye akota. Vraiment, nzambe nanga apambola bino. Na remercier ba attention na bino. Soki muta mokili atika la na nyongo te, la plus forte raison notre Dieu. Atika na nyongo mutu te. Livre Apocalypse le binabiso. Lipambola na oyazo yoka. Au Apocalypse, c'est la révélation, c'est un livre très compliqué. Lipambo eza kate pona muto azoloba. Eza pe pona yo muto azoloka. Na obiso tozoloba. Nzambe nanga apambola bino. Mbala sima. Na occasion de va permettre de koloba lisusu. J'ai vraiment beaucoup aimé, que Dieu vous bénisse. Nali ko remercier bato nyonso bo partageaka émission o mule bataliadola tango ekoyaka na ba page na bino mama Lidi Muswamba na bapambola yo. Papa Patrick Bolompeti nzamba pambola yo. Famille Bikebo nzambe nanga pambola bino. Famille Mafina nzambe ya pambola bino. Na moni papa Gas Mafina nzamba pambola yo lilobe komela yo. Mama Serena Mafina vraiment nzamba pambola yo. Papa Blaise Mawanda nzamba pambola yo. Papa Blaise Moulele nzambe vraiment pambola bino. Groupe ancien ska ya Saint-Augustin nzamba pambola bino. Bana nyonso tu ya lemba esika nyonso zwami ata na suka mokina Océanie. Sokoza mwana lemba nzambe na biso a pambola bino. Diaspora Salem nzamba pambola bino. Papa, vraiment, de la part de Serge Lutumba, Moana, Oyaroumena Maboko, Makola Papa, Pisaka, toujours témoignage. Le révérend docteur pasteur Israël Bambi Nzambe Nabiso, vraiment, papa, ah, Pambolayo, Talaba enseignement, Talaba Bamalo Balelo, et Boti Mbouma, Moana Vana Kalango, Alala Kalango, Alamuka Kalango, Nzambe Nanga Pambolabino, Mariette Ngola Kalamba, Gabon, Nzambe, ah, Pambolayo, vraiment.
nzambe apambola yo Aboubas le Congolais na Australie nzambe apambola bino. J'ai vraiment beaucoup aimé. Famille Bikembo na moni Pati Bikembo, Chantal Bikembo, Maman Mado Bikembo, nzambe apambola bino, Janine Bikembo, Merlin Bikembo, famille nyonso yemoko musée nzambe na biso vraiment apambola bino. La petite Samuela Lutumba pe de temps déjà à Koya na Congo. Ce qui nous va permettre, je remercie aussi à penser mon boss Rafongindu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nakobeta kaka Lutumba Serge. Vous allez abonner variétés et au prochain numéro si Dieu permet. Ciao.